Yaya ba politicien au bomonaka vina bango moko na ebite na benga yango ezalaka désordre to ezalaka ndenge nini ba science to ba lodge o ba kotaka yango ezalaka ndengo to ndenge nini lisolo oyo kopesa yo pasi na ebite ngai pepesi ngai mutu koswa na sengi mingi na ba médecin o bazalaka awa na radio loko télévision boyo kabo pa solution na suka po oyo ndeko Deborah à vivre na mariage na ye et pesi pe mutu ko swa yango aye kotuna awa po abatu ya mayele ba papa ya bwania bazalaka ba mama ya bwania bazalaka ba ya ba ndeko ya bwania bazalaka. Deborah a outi ko divorcé na mobile na ye ya politicien na ebde soki a divorcé to azali ndenge nini papa ya Deborah azalaki politicien to azali politicien mobile ya Deborah azali pe un grand politicien oso inatangi kombo mboka etumbami awa kasi Deborah abalaki asali une année de mariage. Deborah azali ba fi oyo asilisa kutu université Moseka bokoka lisolo oyo jour à nous de noces amoni nous de noces boye eloko moko esalema te nzoka eloko ya grave. Pourquoi est-ce que Deborah a divorcé? Nzoka mobile na ye politicien obsos to yebi qui politicien na to ki mobali na ye troisième pied ezalaka kaka ki mobali soki akei bongona mama oya botaye soki asali feti na mama oya botaye à part mama oya botaye troisième pied ki mobali esalaka te ata epai ya nani o likambu ya somo boye ndenge ni Deborah ayebaki makambu oyo akutaki mobali na ye na mama na ye to ndenge ni epesi ngai mutu koswa atuni esalaki erreur pour ngai na bala sans pour autant na koleka expérience sur entendre nini. Est-ce que ba jeune fille il faudra avant ya ko sala mariage ba sala ka fête ba par condition mbala na bango so ndenge nini yango lisoto ko betela yo lelo pasi na motema tangu na koloba likambu oyo. Est-ce que savez-vous que tangu afdel akotaka biso to gangaka liberté Mobutu akei kasi boyebi que afdel ayaka bongo na ba Rwandais. Qu'est-ce que les Rwandais ont fait? Batumba archive géographique nyon surtout ya République démocratique du Congo ba mema o ezali nécessaire na Rwanda yango zomona infiltration ezali makasi. Au moment où je vous parle yaya histoire géographique ya République démocratique du Congo n'existe plus. On doit encore réécrire histoire géographique ya Congo. Donc je peux dire fleuve Congo ezalaka susu ya bisote ba lac Albert ezalaka susu ya bisote yango moni kutu ba ali ko kanga ba pêcheur na biso na maya Gabon ona Uganda ba yo kanga pona nini. Histoire géographique du Congo n'existe plus. Pasi tokozonga na ka émission ya lelo. Là, à l'entrée de l'AFDEL, moi, j'étais déjà en formation au Maroc et je faisais des va-et-vient. Je vais vous le dire, ça me fait mal. L'AFDEL, je ne sais pas, infiltré par des Rwandais, va brûler tous les atlas de la RDC. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus de documentation, le reste a même été emporté. Et c'est une histoire à réécrire. Il faut que les Congolais qui me regardent, tout droit dans les yeux, les comprennent. Le pays n'a pas de carte. Même pas au musée de Tervuren. Et ce qui est au musée de Tervuren est bloqué par le Belge. Et le Belge demande des négociations pour qu'ils puissent nous rapatrier quelques cartes. Et où en sommes-nous avec ces négociations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entrepris? Je suis allé au musée moi-même en tant que directeur général à plusieurs reprises. Et nous avons signé la coopération avec le musée de Tervuren pour que nous puissions retravailler la cartographie de la RDC. Les Belges m'ont dit qu'ils n'étaient pas à mesure de travailler parce que le Congo est trop grand et nous avons signé des contrats triangulaires Congo, Belgique, France pour utiliser Airbus, la société Airbus. Batu mususu na via ya esengeli kokabwana na bango. Kokabwana na batu nyonso tuto na batu misusu na vie ezalaka lisumu te. Yaya, koma ozalaka na muninga na banda da ane na bane vie na ezali kobonga te. Na ndenge nini? Koma ozalaka na mutu alozomona évolution te okanga bikaka na ye. Or balobaka eloko lekitika ezali te. Voici l'homme Aléli. Ezana
batu musufu boka bwana na bango koka bwana nyonso ezaka PCT koka bwana nyonso ezaka ko za caractère mabe non yaka bwana ana batu poza biseleli mabe te oh Israël ou bwana bitani mibale bana Abraham peu Bible dit que lorsque Judas se sépara de peuple barbare Judas devint un sanctuaire de l'Éternel ce que Judas kabwana na royaume d'Israël était bali ba comme sanctuaire était. Et dans la batu musupo comme sanctuaire de l'Éternel, il faut balungwa. Le banana balungwa. Qu'on a la confiance na batu amukila l'excité. Yaya, est-ce que tu as bien surtout abande kobeya basi yebaka yango soki olingi kozala na patron te boya kobala soki oboyi makambu ba commander yote boya kobala parce que en famille l'homme est le chef de la famille l'homme c'est le chef l'homme c'est le patron yo soko boyi mobala c'est la patron na yo asa la chef kobala kutute makambu ya ba mabala oyo échangeant yaya lelo kobala mobali ekoma identité pona koluka mobala bien yo ozui fiancé ozui mwana mobali ya kobala Maman na yo, to ba famille, to ba proche ba rotuna yo. Yoka, mobali yango asala ka nini yo? Est-ce que okobala mobali pona asala ka quelque chose? Passie, to kozonga lokana émission ya lelo. Wana Jacques Mwekasa Aleli. Toi en tant que femme, si tu ne veux pas d'un boss, il ne faut pas te marier. Parce que l'homme c'est le boss de sa femme. En Afrique, tu ne veux pas d'un boss, reste célibataire. Pouvoir faire des enfants comme beaucoup le font. Hein? Pondre des enfants sans avoir un boss. Papa, maman et les enfants. L'autre chose c'est quoi qui détruit les mariages? L'amour de l'argent. Ah, les gens d'aujourd'hui ont développé l'amour de l'argent. L'amour démesuré de l'argent. Aujourd'hui, on calibre ou on calcule la valeur d'un homme selon le montant qu'il apporte chaque mois. Vrai ou faux? Beaucoup de personnes calibrent, c'est ça, non? Je vais vous dire une chose. Quand vous rencontrez une femme, est-ce que vous réalisez que quand vous rencontrez une femme, et elle va parler de vous à ses proches, la première question qu'on lui pose, vous savez c'est quoi? Non. Donc une femme a rencontré Robert, d'accord? Elle est intéressée, elle va chez elle. La première question qu'on lui pose chez elle, sur Robert, vous savez c'est quoi? Elle dit par exemple, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Robert, il est comme ça, il est comme ça. La première question qu'on lui pose, vous savez? La première question c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Yoka sikoyo maloba ya jeune fille oyo conseil à pesi est-ce que à kosi to alobi ya solo landaye. Mon gars, ne donne pas de l'argent à ta copine si elle n'a pas fait 1 an avec toi. Ne donne pas. Tu m'as compris. Si au bout de 2 semaines, 1 mois, même 6 mois, elle te demande de l'argent, celle-là non, elle n'est pas venue dans ta vie pour rien. Elle est avec toi par intérêt. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo Mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubo zwami tongo elamu oyo bayo na tongo poko elamu ba oyo bazali na États-Unis d'Amérique topé na continent ya Océanie. Voilà émission na bino ebandi kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek toko banda émission oyo na kopesa un grand merci na molandi monene ya radio loko télévision à partir ya France yeba benga kae mama Edith Mokwala molandi monene ya radio loko télévision wana maloba oyo papa et papa Fiston mama ndenga lela yo okondima te mama arataka radio loko télévision te arataka radio loko masolo te yango wana cela nous va droit au cœur maman Edith Mokwala Wumela Nzambe a monayo yaya yambo to betali solo oya Deborah azali médecin. Elle est maintenant en France, les soldats en cheval France na
Kinshasa, bana ya ba politicien, ba politique auto linga kezai na makambo ebele. Kasi ya mbwa vato bate solo ya Deborah tika to développer moi des 3 titres oyo au Monibongo na sommaire. Yaya, le pays va mal. Tozoko wela ba poste ba députation, ba bourgmestre, ba ministère, mais intégrité nationale, territoriale oyo Mobutu, c'est ce qu'on kukuwandu wazabanga maréchal. Alobaka yango, même s'il faut signer un pacte avec les diables pour l'intégrité nationale, Tokosala yango. Et c'est na côté on a le maréchal Mobutu avait réussi papa. Ata ma eteni mon côté, ata 1 centimètre mon côté ba bela parce que naka kasisika boy ba kondiasika ba likoloba ata 1 centimètre au kenete, c'est ko kendete au kendete. Il y a une révélation que je vais vous faire. Na tangi yango quelque part ça rabino bisno radio le coller avant to ya awa to fuinaka to talaka to koyebisa nini pour eux les seules émissions, la seule programme, le seul programme pardon, la seule émission, le seul programme oyo papa na mama na bana ba fan la kana suka ba simba quelque chose biso so awa to lobaki to lembi Mobutu nini boye tangu afdel ayaki to sepelaki pona ba libérer biso na Mobutu et belé ba ko regretter pour l'intégrité nationale ba ko regretter makasi kasi est-ce que boyebi ke tangu afdel ayaka bongo na ba Rwandais na ba Ougandais na ba Burundais consort venu na bango tangu ba komaka ezali na esika oyo ba conservaka géographie ya mboka na biso nyoso tuana babenga kango institut géographique je crois la Gombe soupçon te ko ba teke institut géographique consort esika ba bomba ba documentation ya mboka tangu ba Rwandais bayaka ba tumbaka carte géographique ya Congo, histoire géographique ba tumbi yango oyo ezalaki nécessaire ba mema yango na Rwanda. Yango monaka bazwaka temps ya ko contrôler biso comme on dit, ya ko infiltrer biso. Alors yaya, au moment où je vous parle, histoire géographique ya mboka na biso n'existe plus. Le Congo n'est plus Congo. Donc on peut dire on n'a plus le pays. Je peux dire le pays ne nous appartient plus. Là na makasi to malama makamna zo bisayo awa. Yango zo mona d'ailleurs awa na radio lokole to te collecte bande komoko ba pêcheur bakangaki bango na Gabon n'est-ce pas ba ne ko pêcher Gabon ba no bozo pêcher pembeni côté na biso non to yebi ko fleuve Congo za ba zairwa ba lac Albert ba lac no côté ba Uganda histoire ezali ya biso na histoire na carte géographique ya biso ya Congo ya Kasea Zaïre nyoso toi ne nous appartenait mais ba lac ebele cela ne nous appartient pas yango moni mutuna Congo azoya alinga kata ite na mabei na parce qu'ils savent que situation to cartographie ya Congo n'existe plus. On doit réécrire l'histoire géographique ya Congo mais ça nous coûte trop cher. Landa Maloba to interview ndenge ndeko ali ko expliquer et ko pesa yo motema pasi ngai esuki singai makanisi Congo na biso Congo na mboka Congo mboka ya bansama makana tozange na mboka Congo ekoki yaya Congo oyo tenez bon le Congo n'est qu'un éléphant en genou bientôt l'éléphant va se réveiller le Congo redeviendra Congo landa histoire ya cartographie ya Congo okoyoka mawa suivez là à l'entrée de l'AFDEL moi j'étais déjà en formation au Maroc et je faisais des va-et-vient. Je vais vous le dire, ça me fait mal. L'AFDEL, je ne sais pas, infiltré par des Rwandais, va brûler tous les atlas de la RDC. Il paraît qu'aujourd'hui, on n'a plus de documentation, le reste a même été emporté. Et c'est une histoire à réécrire. Il faut que les Congolais qui me regardent, tout droit dans les yeux, les comprennent. Le pays n'a pas de carte. Même pas au musée de Tervuren. Et ce qui est au musée de Tervuren est bloqué par le Belge. Et le Belge demande des négociations pour qu'ils puissent nous rapatrier quelques cartes. Et où en sommes-nous avec ces négociations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entrepris? Je suis allé au musée moi-même en tant que directeur général à plusieurs reprises. Et nous avons signé la coopération avec le musée de Tervuren pour que nous puissions retravailler la cartographie de la RDC.
Les Belges m'ont dit qu'ils n'étaient pas à mesure de travailler parce que le Congo est trop grand et nous avons signé des contrats triangulaires Congo, Belgique, France pour utiliser Airbus, la société Airbus, oui, afin que tous les avions qui circulent au-dessus de la RDC puissent nous fournir des images afin que nous puissions réécrire la géographie de la RDC. Mais cela contre les minéraux, ça n'a jamais marché. Donc, à ce jour, l'Institut géographique, tout était... expliquez-moi un peu le mécanisme. L'AFDEL, c'est vrai que c'est quelque chose de bien calculé. On sait qu'ils sont arrivés avec les Rwandais et consorts, tout cet assortiment-là. Et c'était bien calculé, mais rien n'a pu échapper de ce carnage. Ils ne se sont pas arrêtés là. La mission était de ne laisser aucune carte géographique en RDC. Ils ont visité ces passes. Ils ont bloqué Léon de Saint-Moulin. Ils ont tout retiré. Ils sont allés à l'UNIKIN, à l'UPN, à l'UNILU. Ils ont tué le directeur général provincial du Sud Kivu, qui a voulu résister sur la botte à Bukavu, assassiné. Et ils ont mis en débandade tous ceux qui pouvaient réécrire les cartes. Et je vous l'ai dit, les Congolais n'ont jamais rêvé qu'on leur a pris quelque chose de plus précieux, c'est la cartographie. On a l'impression que c'est un peu une sorte de... On ne se soucie pas tellement de cet état de choses. Exactement, c'est parce qu'on veut effacer la mémoire. Quand vous parlez, on dit Gaël. Même si je ne vous vois pas, mais je vous vois. Exactement. J'ai votre image. Est-ce qu'on n'a déjà pas réussi à effacer la mémoire du Congo? On a effacé la mémoire. Je vous donne un petit exemple. Le lac Mwero, qui produit les bitoï dans le Katanga, qui est comme un ballon que le pied de Katanga est en train de botter. Toutes les cartes anciennes, nous avons ces lacs. Mais la génération actuelle ne connaît pas ces lacs. Vous voulez nous dire que le Congo, la RDC d'aujourd'hui, sortie des entrailles de la colonisation, n'est plus le même pays? Non, n'est plus le même pays. Nous avons perdu toutes les limites maritimes. Par exemple, quand nous prenions l'indépendance en 1960, tous les grands lacs nous appartenaient. Tanganyika, Albert, ainsi de suite. On a appris ça, hein. Je me souviens que ça, au moins, on a appris à l'école. Et je vous dis que les Zambiens, tous ces gens, ils n'avaient pas droit de se rapprocher de tous ces lacs. À ce jour, ces lacs ne nous appartiennent pas. À ce jour, nous n'avons que quelques 500 mètres de bordure et toutes les eaux sont récupérées par le pays. On sait pourtant que la RDC est un pays riche en cours d'eau. Mais vous entendez parler, on arrête les Nandais tout le temps sur le lac Albert. Les Nandais disent qu'ils pêchaient jusqu'au temps des Maïnes. Mais on leur dit non, maintenant, ce n'est plus encore le Congo, c'est devenu l'Ouganda. C'est plein de villageois nandais, au Cachot, à Kampala, soi-disant qu'ils ont traversé les frontières maritimes. Mais à qui revient cette responsabilité? Attendez. Bon, est-ce que l'Institut géographique à ce stade, qu'en est-il? Qu'est-il devenu? L'Institut géographique à ce stade est vendu. À qui? Vendu, ça veut dire a disparu? Est en train de disparaître. Et ça veut dire que les Rwandais ont réussi. J'ai été contacté par l'ECC, l'église protestante. L'église du Christ au Congo. Oui, Christ au Congo, et puis aussi soutenu par la Senko, pour refaire la cartographie, mais en tant qu'universitaire, à l'UPN, pas à l'Institut géographique. Donc, l'Institut géographique, juste à côté de nous, a été d'abord vendu aux Malaisiens. Pardon? Je répète, je pèse bien les mots. Vendu aux Malaisiens. Par qui? Yaya batu mususu na vie esengeli kokabwana na bango kokabwana mususu na batu ezalaka lisumu te yaya ezala batu mususu kokabwana na bango na ndenge ya mabeli sumebe ezala batu mususu ezali lisumu te yaya ore markate muningo ozaka na ye wana ozalaka na ye mais soki Ozate makambu o sola ikaka na ye okoyoka yango pa ya batu yo solida mutu likambu okomona likambu ya liko simba te
Bendaboul. Est-ce que komi ozali émission vers conscience au penyakayo kabwana kana batu ya ndengo wana. Okomona ngutu mususu tango ozana ye makambu na ye so marché pena bien te. Tango kozala yomoko makambu wana e marché. Cela veut dire que batu mususu na vie, ba camarade mususu na vie, mibali mususu na vie, basi mususu na vie, il faut ko kabwana na bango wana maloba ya voici l'homme aleli landaye. C'est pourquoi batu mususu ba yini yo bakabwani na yo ko regretter te. Il faut toka na yo ti wapi? Nini yango? Mzambi kutuna sata bakabwani nini yango papa? Eza na batu mususu bokabwana na bango. Ko kabwana nyoso ezaka péché te. Ko kabwana nyoso ezate ko za caractère mabe. Non. Yaka bwana ana batu poza biseleli mabe te. Oh. Israël ou kabwana bitani mibale bane Abraham. Peu Bible dit que lorsque Judas se sépara de peuple barbare, Judas devint un sanctuaire de l'Éternel. Ce que Judas a dans le royaume d'Israël était, mais il n'y a pas comme un sanctuaire était. Et dans la bataille, nous sommes comme un sanctuaire de l'Éternel. Il faut pas l'ungwa. Le banane pas l'ungwa. Quand vous avez la confiance na batwa mukila l'excité. Tous ceux qui vous acclament ne vous aiment pas. Quelqu'un peut se faire ami parce qu'il veut que tu tombes. Akoki ko s'approcher na yo bangu na mibale bakokoma ba camarade parce qu'ils veulent que tu tombes. Faites attention kolia na yo esengwa batu nyonso te. Moi grâce nzamba bandu ko solozo moi stabilité parce que batu nyonso bazo betelo maboko. Parce que batu nyonso balwa amuninga. C'est pourquoi tikana yebisa yo apprendre ou à laisser. Il y a un certain niveau. Ce qui nzambe na lo la tomboli yo ezana batu musu ba relation musu ba la shaka. Eloko etuka kamute mananga mususu na komponaka te ya de femmes. Obabara non, moi je suis une femme, mais mo bala ko commander ngaite. Non, maman, si tu ne veux pas avoir un patron, si tu ne veux pas avoir un chef, ne te marie pas parce que le mari, le papa, l'homme, c'est le chef de la famille. Il est même le patron de la maison. Ils ont la famille est composée de papa, maman et les enfants. Alors, la tête, PDG, directeur, nion surtout le coup, mokondi, patron, c'est le papa. Ce qui obéit, papa, as la chef naote, ne te marie pas. D'ailleurs, ma balle est un bébé. Zach Mweka Saleli. Ah, bim, tangu ya kalama, ma balle est la boete. Ozomona bakoko na biso babane ko ba na bakoko na biso ya basi très bien bakenda kela c'était bavanda malamu babala kutu ba moseka d'ailleurs bona ki vidéo totola ki yopa ndeko wande ko se plaindre awa mais sika be koma ozu fiancé ozu ndeko mobali ba proche na ye ba famille na ye ba kotuna ye mobali ngwa sala ka nini yo olingi mobali sala nini est-ce que pona bala moi si il faut sala quelque chose. Il suffit de l'encourager, il n'y a pas de souci. Vie, Moussou Zalaka, bo gagner ensemble, on a mobile na yo, et ya kala, on a vie, les gars, okuta mninga sa bundi, yango, les autres mettre ah bon, c'est référaka. Moi, si à Bali, mobile, ya mbongo, ça va y na ba Congo, 3 mois, kaka Bali, au tourna ye, mais yo, kuti de la bakata zamba, balona malala, balona bitabe, yo bandi kolia, il faut arroser. Ah, salaka angele, totika kabutu na wana, asalaka nini, Zach Mwekasa. Aleli, na sepel na réflexion na yo sepel na ngote yo kana. Toi en tant que femme, si tu ne veux pas d'un boss, il faut pas te marier. Parce que l'homme c'est le boss de sa femme. En Afrique, tu ne veux pas d'un boss, reste célibataire. Pouvoir faire des enfants comme beaucoup le font, hein? Pondre des enfants sans avoir un boss. Papa, maman et les enfants. L'autre chose c'est quoi qui détruit les mariages? L'amour de l'argent. Ah, les gens d'aujourd'hui ont développé l'amour de l'argent. L'amour démesuré de l'argent. Aujourd'hui, on calibre ou on calcule la valeur d'un homme selon le montant qu'il apporte chaque mois. Vrai ou faux? Beaucoup de personnes calibrent, c'est ça, non? Je vais vous dire une chose. Quand vous rencontrez une femme, est-ce que vous réalisez que quand vous rencontrez une femme, et elle va parler de vous à ses proches, la première question qu'on lui pose, vous savez c'est quoi? Non. Donc une femme a rencontré Robert, d'accord? Elle est intéressée, elle va chez elle. La première question qu'on lui pose chez elle, sur Robert, vous savez c'est quoi? Elle dit par exemple, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Robert, il est comme ça, il est comme ça. La première question qu'on lui pose, vous savez? La première question c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Vous comprenez? On ne lui demande pas est-ce qu'il te traite bien? Est-ce qu'il est gentil avec toi?
Est-ce qu'il est galant? Est-ce qu'il est sympathique? La première question, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Aujourd'hui, on quantifie la valeur d'un homme par rapport à l'argent qu'il apporte à la fin du mois. Pourtant, l'homme est beaucoup plus que ça. L'homme ne se limite pas à combien il apporte à la fin du mois. L'homme, c'est le leader, c'est le guide, c'est le protecteur. Et pour être un leader, un guide de sa famille, il ne faut pas nécessairement avoir beaucoup d'argent. Mon père n'avait pas beaucoup d'argent, je pense que non, ton papa avait beaucoup d'argent. Pourquoi on a eu des familles stables? C'est parce que la femme savait, c'est mon mari. Ce qui fait de mon mari, ce n'est pas l'argent qu'il apporte à la fin du mois. Le traitement était adéquat. Moi, je n'ai jamais vu mon père crier sur ma mère. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les femmes veulent devenir des hommes. Elles veulent être traitées comme des reines pendant qu'elles se comportent comme des rois. Elles veulent des maris comme leur papa pendant qu'elles n'ont pas le comportement de leur maman. L'amour démesuré de l'argent. Donc, vous ne verrez jamais un monsieur handicapé, même s'il y a de la salive qui coule de sa bouche, dans sa Range Rover, qui soit célibataire. Jamais vous ne verrez ça. Jamais vous ne verrez un monsieur dans sa Range Rover avec la salive coulant de la bouche, célibataire. Ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui importe. Ce ne sont pas les valeurs. Qu'est-ce qu'il apporte dans la vie? Est-ce que c'est un monsieur sérieux? Est-il intelligent? Est-il galant, poli? Est-il un guide pour ses enfants? Une direction pour sa famille? Non. Il travaille haut. C'est un milliardaire. C'est un millionnaire. Totika la kaka na makambu ya mabala tope ya bakisheri ya kikopinage consort kuna kasi yokana ndeko mwasi onenga lobi apesi kaka conseil na ebike ekotuka mitema ya bayaya basi ba petit quartier mais est-ce que elle dit vrai ou elle dit faux? La ligne mon commentaire na bino kuna landa ndeko mwasi o. Mon gars, ne donne pas de l'argent à ta copine. Si elle n'a pas fait 1 an avec toi, ne donne pas. Tu m'as compris. Si au bout de 2 semaines, 1 mois, même 6 mois, elle te demande l'argent, celle-là non, elle n'est pas venue dans ta vie pour rien. Elle est avec toi par intérêt. Parce que quand une fille t'aime, elle aura honte de te demander l'argent dès le départ d'une relation. Même au bout de 6 mois. C'est pas possible. Même si elle est dans l'urgence, elle va pas te demander de l'argent. Elle aura honte. Elle va se dire comment elle va commencer pour te demander de l'argent. Elle va même pas te demander. Elle va aller chez quelqu'un d'autre pour demander l'argent. Si elle ne trouve pas, peut-être qu'il y a personne sur cette terre qui peut l'aider. Là, elle va venir vers toi. Et c'est vers les 1 an de relation, d'abord, elle va commencer à te demander ça. Parce qu'elle est dans l'urgence. Mais dès le départ d'une relation, une fille te demande, mon gars, tu es juste le chat. Elle est juste venue pour te manger. Tu m'as compris. Elle n'est pas là pour du sérieux. Donc, s'il te plaît, laisse-la. En tout cas, je t'ai prévenu, parce que vous, les garçons, vous aimez dépenser de l'argent bêtement, sans réfléchir. Dès que vous voyez une fille, non, il faut que je l'achète des petits cadeaux et tout ça. Alors que c'est une erreur que vous faites. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Vous m'avez compris, non? Dès le départ d'une relation, ne donnez pas de l'argent à une fille. Cette émission fait plaisir à Maman Edith Mukwala depuis France. Maman Edith Mukwala, merci. Nayebi kozala biso awa tika peta ba commentaire et kosala kitoko mingi. Mbote na yona papa na bande kono suboza kuna Maman Edith Mukwala. Yaya tokobeta lisolo ya ndeko Deborah alors prometaki mama bokilo na ye akoloba ekambo te mais akoki yango te atuni mutuna papa Fiston beta lisolo oyo pona openie ba jeune fille autour la nga pe question est-ce que batu obalobaka ngai na kobala moseka nako expérimenter makambo wana kaka na nuit de noces bazalaka na tort to bazalaka na raison po ya minene ekweli ngai na libala oyo ya ngai Sikabo nazali divorcé nasalaki kaka 1 année 1 an ya mariage à pamba libala e katani ngai moko na kataki yango yoka lisolo papa Fiston biso to botama 4 nazali dernière je crois 3 filles na garçon moko papa na biso azalaki politicien tozalaki na intérieur tangu asisi députation intérieure sikawe apostila ki na députation nationale abimaki député national ayaki bongo na Kinshasa biso papa zaki très rigoureux to bané ko tanga l'école moko street la ka bana député do papa politicien to bané ko kende kelasi bien bagarre ko ba surveiller moyen ko ta ko sala banzonding ezate bana ya malamu ngai moko pe Deborah na bana ko loba ngai na ko bala kaka doki expérimentation ya makambo nyonso surtout ekozala tina nuit de noces ngai ki moseka na nga tina nuit de noces mwana ya mayele n'est-ce pas fille ya mayele mwasi ya mayele c'est qui n'était pas mauvais et asala ki ya ngondengo wana
tango tokomaki na Kinshasa papa Fiston papa na biso ala politicien papa na biso politicien mais abria ki pena makasi te kombo na esalama ki pena makasi te po abandaki koboya kokota ba lodge ba maison ya ba politicien de ba kota kawana abandaki ko battre na biso ameka une fois ba linga ba senga e bana ba pesa ba condition papa protéger biso aboya na yango kombo pena ekenda makasi te kasi ba collègue na ye kasi ba collègue na ye ba politicien mususu ba kombo na bango esalama makasi ba collègue na ye ba kombo na bango esalama makasi bref y a pas de souci sikoyo biso alibana ya papa na biso n'est-ce pas ba collègue à papa na biso bana pe ya bango il y avait un jeune garçon to baneko kutana mais puis que biso bana ba député bana ba politicien oyebani ye papa na bango donc jeune garçon na papa na bango kombo yebanaki cela veut dire qu'il y a kota ine baba kota kuna kombo yebanaki plus tard ndenge comme on na mboka na biso et bandana ki tata et kitina bana ntina avec ya po finga aka ba pasteur te botana ba mwana o pasteur akufa tikeli mwana na ye ti ba politicien yo papa na place aka président anyongi biso ti asilisi e ko ba mwana ti mwana na mwana mboka ko to bino et ça mboka na bino moko tout ça ça doit finir est-ce que komi to solika pembe c'est pas la politique ici alors tant on a ces études na ngai papa Fiston na CDC na ju diplôme na salai kara moseka na ke université de Kinshasa na salai kara moseka na CDC na médecine na zalaki moseka papa Fiston nga na CDC université moseka papa na biso aye kotinda ngai na poto na France possibilité kotinda ngai na poto yaki banaka mais papa bana kotinda ngai te pour alingi tout a pembe na pour l'éducation na biso ce qui était quelque chose de très bien. Tant on a commis na mikili en porte faut pas force en France na continuer d'études na ngai na sali master expérimentation do docteur confirmé na secteur moko songolo qualification moko songolo basé songolo pendant que na porte kuna papa Fiston na esaki bino bana ya ba collègue ya papa na biso to yeba ina ba na Kinshasa tando komi kuna jour mususu par mega na kuta ina garçon oyo da yeba ki ye azalaki mwana ya politicien musu o kombo yeba ni yepe garçon ngo azape politicien yango ba politicien kongo koma asala ka politique na Kinshasa mais afanda na poto na kuta na comment tu vas boni papa Fiston ko tanga kombo na bango so tanga kombo mboke kufi mais tangaka kombo na ngai moko Déborah pe ya mboka te oya ko yeba ayebi comment tu vas Déborah doki papa Fiston to yamba ni telaka abi en France et consort ki mukoto en France kuna quand je venu bon tu es marié non dengan bref papa Fiston tellement tout ce yeba na ki déjà ba kala on ne pouvait pas faire ça niveau à Kinshasa tant que Koli n'a déjà médecin de Dassisi loki mutumune déjà na bana qui peut déjà koluka musala fallait que teste consort toye kokoma la relation moko amoureuse to lingani nostalgie d'enfance consort c'est que moi je t'aimais que il y avait pas moyen ba parents sur na kimukolo bref ba komi copain na copine plus tard ba kokoma moi sina mobali kasi Déborah le papa Fiston ngai na aliawa na sepela ki na mobali o azalaka liboso mwana ya député plus tard hier okoma mobali na ngai o akomi na poto akomi siko fiancé na ngai fiancé na ngai wana na sepela ki na ye makasi po nga na lobaki ngai pena doki kimoseka na nga ekolungwa kaka jour ya nuit de noces est-ce komi tozalaka na tosali 4 mois papa Fiston asenganga ata feti mbala moko te feti na kena ta mbala moko te ye moko te senga no feti kozala te tina ni de noces na bien en tout cas voilà Paris réussi mobali ya bonenga na linga ki pona linga feti on jour à nous de noces feti ka ko salama tout le monde qui m'a senga nga feti te papa Fiston j'étais très content na linga ki e makasi talaka bango ba politicien yepe politicien so na tanko mo na amboke kufi keba na batu oyo babalaka te azozo akaturubianza amona kama kasa ya nkembo kombo ezali bali kobala te quelque chose ne va pas landa lisolo tota ba j'aime ko ya mwasi ya mobali mama papa yo bongo na papa Fiston
Tout ça, j'aime quoi, et puis tu partager, tu s'abonner. Papa, maman, et puis nous, on s'abonner. Ah, maman, nangai, s'abonner quoi? Tu as 30 000 abonnés et on va le faire. 30 000 abonnés quand on va le faire. Vous comprenez? Voilà. Papa Fisto, tellement bon, c'est là qu'il l'argent n'était pas un problème. Koutou, fiancé nangawana, bango koutou, papa na bango, asombe la bango, appartement, na France, ma femme n'a pas na bango. 4 mois seulement, il y a qui chéri, il y a qui fiançailles, tout bien on est yomo lingi whatever. To se décider si go to kende ko bala na Kinshasa. Précision moko. Ba parents bazalaki na Kinshasa. Fiancé na ngai wana o policier na oloba wana ye maman na bango azalaka na France na Paris. Nandak o papa na bango asomba. Donc yesoka ke France azalaka mingi kutu na France par rapport à Kinshasa mais politicien. Ah, politique européen ya Congo. Vous comprenez? Azalaka mingi na France. Alors, tu s'es décidé, tu es à Kinshasa pour kende kosala bongo mariage. On a tout acheté, nyonso tout salama, nyonso tout normal, to keipe na Kinshasa. Papa Fiston, fait wana et salama kafu ba politicien, nyonso tout oyo yebi bayaka na fait wana. Si ko bokomi hein? Est-ce que bokomi peut-être payer autant la biso oyaka na fait wana. Papa Fisto fait ya kafu ya kosakanate et salama kino hotel moko ya munene na République démocratique du Congo. Ndenge boyebi, c'est le moment que j'attendais na nuit de noces comme ça na découvrir ndenge ezalakana ki mukolonga déjà médecin. Tant vous faites ici des arato kei pour la nuit de noces wana, je te surpris Papa Fisto, nuit de noces et salématé degré politicien. Mobile oyanga a phase alala na ye pongiti na tongo. Je me suis dit oh bon j'ai compris peut-être très fatigué n'a pas fait consomme mais je me suis inquiété mais moi j'attendais ces moments pour la quand même la cette expérience parce que depuis que je suis né je suis toujours moi c'est dans cette expérience il y a pas de soucis. Na comprendre ngo. Tovanda deuxième jour na ngoana tango landi c'était obligatoire. Papa Fiston tout ça qui na bali a fait tiboé na sali ba toucher conso na sali ba toucher na émission je pas compris na moni kutu doki biki kutu doki bien degré zali lokola mobile danga azongi lokola bébé o baza ya kobota bi qu'est-ce que moi je vois là lokola bébé bo ndenge nini na comprendre yango te est-ce que bokomi to so la pembe za de loko est-ce que bokomi bébé bo ndenge nini oyo papa le moko ande lokola bébé bo ndenge nini oh. Et puis mobile nanga ki orgueil ko sakanate et pesinga imutu ko soi na meki nyoso tu wana ngana za médecin na meki ko sala ba solution ba na suba kisi ba compromis restaurant et sali lokola moi mukie mais pendant que il était entré comme ça mais ezongi na mosuka net grand bébé bref donc kimo se karangai et longwa ki nangote et pesinga imutu ko soi oh c'est quoi ça? Nazu moi inquiétude. Na yebisa maman na ngai, na yebisa bandeko na bi vraiment oh makamunga na mona ngote. Na regretter ce qu'il fallait qu'il mec avant ça mariage ton nini et pesi ngai mutu ko soit Papa Fiston. Alors, tellement chez médecin, tant yaki na sana baninga o baba médecin pe na tuna ke pa camarade moko. Camarade bien, voilà des petits problèmes. Na tango ka les aga problème si il y a pas de problème, on peut arranger. Na ndenge ya tradition et ko sala na ndenge pe médecine ko sala il y a pas de problème. Mais solo la mobile na yo, soka limite traitement, pour ça traitement à kozonga na normal, il y a pas de souci. Papa Fisto na zongi na sololi na mobile na nga politicien boyebi ah ba politique oyo na sololi na ye tala yo za mobile ba mo na mobile mbinga boya just boy me nzoka ozana yo bébé nga za médecin na sololi na ba tu solution zali on peut te donner un traitement oh papa Fisto bi ki aboya na ye
Tant aboye siko epesinga siko mutu koso aboya silike bandi ko ganga na oh mais ça c'est quel phénomène comme ça silike ya ko sarate na ko traitement te ni tike ngana mesana ndengo balakala banda mwana mukimona mukena ngana salaka ndengo wana oh saka balaki mwana ko saraka cela veut dire quoi epesinga mutu koso mobala silika de lobi na ngwana bike asilika ya kosaka to fanaka so moi quelque temps boye et puis mobile atomboka afuta billet akenda nana banini azonga France to azonga to akenda France akepa na bango pa mama na wasa fana na France ngai pesi ngai mutu ko so na ke ko yebisa ba marraine tala situation sana ngo boye marraine singa ke mais ils a problème te ba traiter ka ba so ba ko traiter ngo mobile ça pour mala ke France ba benga yebe asilika na ba marraine tala ka politicien oh comme salami yoro bana yenini aleki marraine na apparaît na mbongo o bana yelo ronini parce que maka pour la complaisance Papa Fiston na fanda 1 mois la Kinshasa 2 mois 3 mois 4 mois 7 mois ko la Kinshasa mobali azoko ya te mobali azonga na France ba yo politicien ngeni 7 mois na France ou ya Kinshasa te mais mbongo zozwa au moins ba iba mo gouvernement. Papa Fiston, ngala déjà française, n'est-ce pas? Na somba bien na ngala zonga France, na yebisa mobile te na zonga France. Na comment pesa na ko fa un appartement na ngai, na sala après 2 semaines. Après 2 semaines pour na yebinda kuna bangola bino na kende koluka mobile na nga pour na yebiye po na lingi te na divorcer. Car il y a des gens qui ont simba tenga fona vanda na mbal oya ngaba bongsa des traitements ali y a pas de problème, il faut jouir paix na c'est la paix là qui mariage yango après tout il faut na c'est là c'est que n'était pas mauvais. Papa Fiston 2 semaines tango ki na kenda siko ko luka mobali na ndako no bango sika papa bango somba kuna sika mama na bango fanda kuna fanda ga yena mama na bango na domestique moko aso ki malien oui aza malienne. Bon, ça passe sans papier, ça va foutre à cahier, ça va, alors c'est dépouillé. Na koma kuna, tant na koma na kuta domestique wana. Pour domestique ba yaba kinga l'espoir na fanda boye. Na moni mutu na ndako. Pour domestique akena libanda yebi ke oyo mwasi ya mwana ya patron ka les ndengwa. Na koti na couloir. Na yoki c'est comme si fête et no salama, yebi so fête et salama au sentir n'est-ce pas. Oh, fête et salama bo ndenge nini. Na komet na porte ya chambre et si quand mal la ko fête salama mais maman oyo asandenge do maman oyo mobile na politicien na Kinshasa atinde la mbongo na poto makam o lwambo yemba yazo aka akotisaka papa mususu a tromper mbal na ye entre maman aza bien te ça va siko na ye na ye ko va na ngai na salon la qu'est-ce qui ne va pas. Papa Fiston il équipe a quelques temps boye na mona siko oui maman bokilo pena bimi na chambre na liputa na tolo azoya a côté siko na salle de bain. Oh ngana se maîtriser na betika kara le ko na zo monate quelques temps après na moni siko mobile oyanga politicien wana na kilo torse ni abimi aye siko na salon tanga moni nga sutuka bi oh yo komi andenge nini. Au combien vous avez vu na bino ngana ça fait 2 semaines déjà 2 semaines comment vous avez vu na bino na yaki il fallait qu'il na mona yo il fallait qu'il na mona yo y a pas de souci si comme mobala fandi il s'est dit si quoi ça ndenge nini abino non ndenge zali awa ngala za mwasi na yo na moni il faut na ko fanda ka awa. D'abord, le Papa Fiston, na sali yango nanko pour na ko vérifier est-ce que ce que je vis là, c'est du vrai ton na se maîtriser. C'est comme si na moni loko na bête ta de solo en tête sinon nezali awa ngala lengi libala na ngai na lengi yo il faut na ko vanda awa. Mobala boita bino il y a pas de souci. Ya ko vanda awa. Papa Fiston na zonga na zoa ba valise nanga na ya ko vanda ndako wana pona na expérimenter qu'est-ce qui se passe. Coupe cela de bruit. Pour expérimenter qu'est-ce qui se passe. Na kota na ko. Papa Fiston, maman bokilo abande ko lingangai. Donc à l'aise de quoi la qui moi si pendant la moi na oko remarqué et loko mon côté. Mais ce que je remarquais babane ko linga ba yeba emploi du temps na ngai za ndengeni. Pendant que au fil du temps, moi caillou, temps partiel, la France, conso, est-ce qu'il y a des gens qui font un job?
bango siko bade ko luka ba emploi du temps ngai ngato le na vérifier ngo na yebi emploi du temps parce que ngai na yeba kilo na sala na bade ko maîtriser ko ngate ba maîtriser emploi du temps ngai siko ngai siko le ko yeba mwana musala wale ya malien ayaka journée njoka bande ko yaka 2 fois na semaine ça va donc c'est que bango ba tikela bango mbale awa toute la journée y a pas de souci. Papa Fisto au fil du temps ba kate ore nangé za la kane parce que na poko so na ye to kola na mbal na console o meka kaka boy biki do moyete ngala zala mo se katina bu kimkolo Papa Fisto jour musu ba ki emploi du temps na ngaite na zongi briske ndengo atangu na zongi na ye na couloir Papa Fisto na yo ki fête zo salama na bi voilà cette fois-ci ça y est na okende fa na salon te na beta siko porte foka do fête pena j'ai compris na beta siko porte kuna koko na benga mobile na nga na kombo na yebi ko sali awa fongo la porte na yebi ko sali awa fongo la porte ba fandi kimie ba ju courage moko ali ba fungo li to ba fungo le porte na koti na tuni bangu me expliquer ngai oyo ezanini évidemment tant on a koti bazala ki na action te ba se bala type la main console c'est comme si on est console mais ngala bangu boye sangai qu'est-ce qui ne va pas awa je ne comprends pas ce que je vois je suis en train de rêver ou bien comment ça se passe. Oh mabo glote oh mbala oh mona na bo comment ça se passe pour expliquer moi je ne comprends pas. Papa Fisto va faire 5 minutes de silence. C'est là que maman Bokilo a kozwa parole courage atali mobile na atalinga azu courage ya liso suko ebandi alobi oyebi vanda wana avandi tangu mobile no abotama ndengwa mobile no abotama tanga abotama tangu bakenda ko sala circoncision donc nzoto na ye c'est comme si ezoki ba complication balobaki do yendenge ali wana troisième pied eko sala lisusuté eko bonga souté il faut etikala ndengo wana tokenda pas médecin ba esaki nga chaque fois il faut na benda ndengo ezo simba kakate ti muninga la ngambo ko conseiller nga amma biso e pas traduit praticien moko boy tanga mai pas traduit praticien tala bi ndenge zali awa eza difficile et bonga mais soko ya susha mwana na yo ke abanda ko jouir abanda ko sepela lokola ba mibali nyoso tout ce que je peux faire ce qui a comme na âge ya 15 ans ce qui a comme âge ba 15 ans na ko sala ke ye bo piki de ki ba okundu ezongi me ekozonga kaka epai soki avandi kaka na yo mama na ye po ozali makila na ye soki asisi ko va na yo mama na ye ezongi na ngolo kola big ezongi lokola bébé nengwana y a pas de choix on ne peut pas arranger ça mama atali alobi pona bolingo ya mwana na ngai il faut banda ko jouir j'avais accepté. C'est vrai que ça, effectivement, à partir à l'âge de 15 ans déjà, chaque fois à sentir le cola à Kimobali, alors on devait passer à l'action pour protéger kaka moi la tilelo. Ezande boye Deborah ebisi me pona nini tangu ngato kutana kana yu do banda kala wana oyebisa ngate nini est-ce que papa yebi makambo papa Bokilo abi non c'est que oyo atakutu papa na ye ayebi makambo o te aya tangu na esaka bino ba mama basala kala ba secret mususu na bana okoyeba te ba secret mususu ba basi basala na bana okoyeba te ya tala secret o mama wa bomba timo bala comme politicien munene bango bazo maltraiter ka biso na Congo Kinshasa wana ba otaka biso ba pression ko sakate mbongo na biso bazo kosomba mapangu na ba poto bazo ko lia mbongo na biso lokola nguba nzoka kimobali za kate ezande boy abi bon pardon que ça mutute bomba secret a promettre ki ba Bokilo non na kotika la ko yebisa mutute na ke mengai en tout cas na moni boy libala oyo ekosimba de toutes les façons to ko ça la reproduction ndenge nini bana bakoya ndenge nini alors je dois partir. Papa Fisto na bima na libala wana ndengi wana nga na bima na libala wana ndengi wana j'avais promis
de ne pas parler. Mais tolma radio le collé, ils allaient sika oyo, to pesaka conseil pour ma solo oyo et sungaka batu. Beta li solo pour na été à ba jeune fille mususu et pesika yi mutu ko soit sika boue. Est-ce que ba jeune fille oyo ba sala kana bango feti avant mariage, ba sala kana raison to ba la kana tort. Tu ko banine. Pour ngai na kanaka ngai mo sekatina nuit de noces tala na eko bala kimpoaka na eko zwa bébé. Oh soki na dimaka peut-être makambouana avant mariage na ngai na yeba to lingai to ko maintenant mariage te ou soit na ngai ko accepter ndengwana tala likambe komelenga. Est-ce que mobali wana nga wade ko boya médecine ayeba kike akobonga na été d'après histoire maman na bango. To est-ce que possibilité zali ba traiter pe azonga mobali ya solo bo pikiliki o kundu banzoto e banda normal. Troisième pied e banda normal. Tala préoccupation ya Deborah Yangoana. Ba papa ya bouane bazali awa, ba médecin bazali awa, botik la commentaire. Deborah il faut asala nini menamit oyo Deborah basiba kabwana na politicien wana. So da tanga ba politicien wana awa. Mboge kufi yo soko yebi na politicien wana tikila na commentaire nga na lobi yango te mo ko commentaire biso makamsusu awa bino randengo papa fiston tanga ka kombo na été kotanga kombo c'est bien beau mais tango répercussion ko ya eza biso tozana problème wana yango to betaka le solo oyo na ba réserve po yeba yango to betaka ba solo pona ko nuire batuté pona ko bebi sa réputation ba te pona ko sunga ka escande kwa koyaki yo okoyate vous comprendre voilà le solo ya Deborah et Suki awa. Yo muto na biso soki ozana besoin ya kopesa liso na yo kobanga te benga biso ya soko zubiso te tikela biso audio to koyoka audio na yo to ko beta lisolo kaka ndengo linto beta yango soko linto tanga kombo to tangi kombo soki po boy to tanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous hein. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro